lokuta lokota bela biloko na mabele tozaki lobi na ken pia na garçon wana abengi aosenga numéro ya vie na ye moko akabela kimbongo landry japonais wana abengi ken piana allo ken tindelanga numéro oh mais on a déjà vidéo de etambo vidéo na tongo siko lelo na mona o abeli liboma on a tout muto abengaki lobi ezaki ye to na benga ken piana o ezaki ye te amela les gens de belé disque d'or wana créé ba problème amela les gens de belé la légende baba qui a mêlé dit casier il y a légende yango kwiti wana donc azobela ka légende lengende bo baxelanga légende na quoi ils rappellent bière brune légende ils rappellent goua légende bo baxelanga légende amela ba légende de belé azali wana mire nazawana le 29 nazawana ba stratégie ezali le 12 bozala calme tozawana stade de Martin ezali kolo aigle matina et quitte le 29 concert est le 29 le 28 et le 28 eza préparation à le 29 donc on sala ba émission temps nyonso non mais le 28 eza pena jour oyo démonstration esala kasi ye azana position na ya tata moi singa azana position na nga ya mama aozala kaka na nga vie mobima parce que na botana ndeko na ye na problème na été na otika la rapé ko zala na problème na été ka ye moko ayeba pouvoir ni nazana ngo na bana mais na ozala wana te na tala modire bana na ozala wana te na ozala wana te na tala ya loba mabe bana ngatangi nga loba mabe mwana été aza tata mwasi aotika la tata mwasi na opesa e respect soki amitié na place na ya ki tata mwasi to loba la vérité disque d'or ya vrai oh bo certifié oh bo bengi penza soki snap soki snapic soki snl yango na bisi c'est là que na snl na gombe ya yeza wana disque d'or oh ya tourner disque yo me ma charge ya maison mère mes charges ya animation ya maison mère eza bill kiton mutamema kango za yote e bana eza yote tika okosa biso tozalaki wana sotunga na mukolo koko taka nga natala 11 na yebi capitaine Flamtine na yebi yango na yebi au pays des candis na yebi yango na yebi Chaoué gros de toi viens écouter la piacha na koko okosa ngati na yo akoko sala iloko akobeta bomate abeti yango pona disque d'or sali tala ata yo moko mira sabino batanga ifasiki mutabeli bomalati sengle ya pembe na china propre sikoyo eloko liboma ngo spéciali bien pour anini ndenge nini caméra ya Cléboa ezaki wana katang place ya obé liboma bo filmer wana landé japonais te bo filmer ye mbala moko les dans la téléphone micro na caméra Très chers abonnés de Yokani Télévision, je vous dis bonjour. Merci énorme la fidélité Nabino Bozaliko prouvé biso chaque jour. Merci énorme Lususu Nababonmo Bozaliko Sala en cascade, que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui sont de l'autre côté de TikTok. Merci de venir massivement s'abonner sur cette chaîne. Car on na salaka, ba makambo bo senga to sa la bino yango ki na sa la bino ba descendre sur terrain. Ba inviter au bolinga mingi na plateau yo qui salume banda veut dire bobongama parce que sur aux pandité au télématé. Donc on est là. On a repris. Merci à Migra Malundi derrière la caméra. Nous sommes ensemble. Tika était comme la bino sous nakito makasi bosenga hingana le bino maniqué de John. Maniqué de John après un long moment de silence tozaki souté parce que bolela qui dio en makasi. Tozongi lisusu. Donc préparez-vous parce que chaque semaine vous aurez maniqué de John sur cette chaîne. Donc s'abonner déjà parce que Roseka Rosepela Rosoapel les sons parce que tolongwa dana makamomoko boy tokoma na makamususu to beta ngona ndenga kitoko. Merci mingi na banda émission na avant la bande émission na pesi moko tata nzambe mokina likolo na se wa pesi biso pe na pesi merci énorme papa parce que zo sala kande to yokanaki et puis na ko pesa mbote mingi na ba bengaka Adrisha motomètre to pesi mbote na pesi mbote na exotique escana vitri na pesi mbote ya na ngai Jofis Lombo oyo kanate monana ozo yokanate na pesi mbote na docteur Dalida Kibokela moi si amayele pe boanya bao tozali kolinga pona horizon 2030 pona basio baroye ba repostuler bango wana
toke kopesa lisusu mbote na d'Artikis Business Sans Frontières na Yemoko Fernando Finda na kati ya Kinshasa nzembo kitoko bayembeli epai ya Weranson. Donc tosali bongo mpona bamisusu bozela biso malembe tozali kokoma mpe tozali kokoba naki kopesa invité na ngai mbote mpona tobeta masolo nyonso ya ntango nyonso azalaki te oyo aye na ndenge nini elekani. Maniké de John nasepeli koyamba. Merci beaucoup Mireille, ça fait longtemps, ça fait un bail. Avant de commencer, merci naba abonné sur la chaîne. Donc na confiance au bopesa. Merci naba nyonso balinganga na ba balinganga te. Je vous dis merci et puis merci naba nyonso parce que si concours ici l'émission le bosso yango tout seul. Donc nazo profiter pena remercier bato au basista ki biso, au bazaki na biso matériellement. Avec des prières financièrement, donc tout bateau ba constater qui énergie na bango na ba penser na bango na concours na soutien na bino vraiment que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. En tout cas merci beaucoup vraiment parce que tout ça qui n'a besoin na et puis on a réussi. On a réussi 4e place et ça peut faciliter. On a réussi. Merci beaucoup vraiment la confiance au Bopesa et moi. Vraiment, il y a des acquis importants. Nous prenons d'abord possession de toutes choses. C'est la première fois, Manika Zonga, depuis concours, nous prenons possession de toutes choses. Il me dit, c'est pas il y a distraction, il y a relalissa, il y a déranger. Tous eu possession sur yo et simbate au long ate. Nzambazana bananae, tous a ilongo na koloye ce dont Robang et l'oroté. Manika ne John, moi tant moulaï au monanité, concours et les canaux ni pression en ati. Prince Aké na demi-finale, Aké na finale. Et depuis demi-finale, finale, tout ça qui émission, comment ça s'est passé? Bon, concours les cas n'ont bien, tous qui wana na ba longue jambe, tous qui na ba crisco, yo posa qui wana malgré, mais tu étais là. Bon, on a pour nanga na olobaka que non, tout concours est au bien de ceux qui aiment Dieu. Place son Nzamba PCF so 4e, et ça place son Nzambe apona ipona prince. On a kumisi Nzambe. Première place va pesa ki Jacob J eza place au Nzambe a pona ki pona ye ngai naza mutu o nazaka pena lokoso te oyo nazaka na ngonde za yanga oyo ya mutu na envia te eza ye donc 4e mois na po tant bana bakenda a classe ba na mwana ya zoba alba keno na ma premier alors effort au prince à salaki nga na senga merci mingi na Vodacom. Parce que Vodacom, nous avons le prince a la visibilité à Zanang. Prince a qui musicien à l'isolo. Donc j'aime pas que place moi bois beti l'isolo. Eh moi na babi ayembaka. Mais mutu so ayoki mutute aza donc azaka na activité ne loko ba olobane mais Vodacom a sali que mutu nyonso mona prince. Monde entier, États-Unis, donc partout, Tahiti, partout, Vodacom a sali que baye que prince babia moko ayembaka, prince babia moko boye ayembaka bien batu musupe ba ayembaka mabe mais à travailler ka Dieu on va annoncer un merci na Vodacom, annoncer un merci na Sony Music, annoncer un merci na grâce membre à jury, annoncer un merci na ba juriste nyonso. Donc merci pe na nani wa bandai ko présenter nani Abdul Kaba fan ya Masasi Kalikile, merci na EP donc voilà quoi. D'accord. Merci na Nzambe o ya batela ki pendant tout ce temps-là ba belité banda ba kenda kiti na ndenge concours esili et le comment quoi mabe et était en tout cas je remercie l'Éternel des armées et je dis encore bonjour à mon pasteur Alphonse Kayenga na église Sion na Kimbondo, papa Bertin, maman Philo bazaki wana pona ba prière voilà. Vraiment, c'était quelque chose de très bon. Expérience, on a Prince Azuit au CP Limaka, c'est puis tu comprendre l'issue que moi, dans un potentiel, n'a pas capacité belé. Mais quand tu te retrouves à spénion, avant de côté, on a l'actualité, nous sommes au Hollande, biso, tout bétana, disola, moi, on a biso, pour tout ça, là, on a nous mingi promotion, moi, on a biso. Prince en tant que charisme, zali, beauté extérieure, zali, voix pe vandi. Pour nous, on a des félicitations, ma casse. Parce que vraiment, quand les gens ont vu l'enfant de Maniké, mais pour ceux. Et puis, éducation, tu sentir que les instructions pèsent. Même na Crisco, na équipe na Mobimba. Bon, na Maniké, il y a deux faces. Na Maniké, na Véronique de John. Bon. Nanda kunaza manike mutazanga ba défaut te bat mingi batala nga na musika mais soko yo approchanga umona nazanga ba défaut nanga mais na pe na ba qualité nanga donc on azwa oya bien on azwa nanda kuna pesa bana nazaka vraiment fier na ba kezanga te eza Nzambe parce que naza mutu ya sang chaud mais Nzamba pesanga bana ya kimia
donc on a senga nzambe merci na yango. En tout cas ezangolu kozana mwana neti Jonathan na Prince pona bota bango na mwana muke makasi mais baza bana oyo vraiment oyo na bakate nzambe merci. Voilà. Vraiment to pesi kaka nzambe merci. Est-ce que échec il y a Prince Babia est lié na le fait qu'il y a aussi la promotion bien parce que mingi ba pesi net raison que Prince Babia a qui plus voté. Est-ce que vous savez qui promotion maramba vote ndenge sengelaki? Ça c'est de 1 et puis de 2 facette musu ces obima que ils a règlement de compte pour na batu moko boyo bando yo kana bango te mba régler ngo bongo. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon nga penza na yango na ebi elo na kolo banonte na minito. So to bitu banda ko remuer passer et créer ba problème mais elo ko na lobakaka linganga ya solo. So linganga te ko approcher ngati. So linganga toza ko approcher ngezaneti ozobena nga pembe na osala nga mabe. C'est ça. La vérité belé ekobima. Mais moi naza na océan ya musique. Vous préférez Oloba mais motema ezoboya pona nini il faut protéger. Babi toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais na ozala hypocrite. Na ozala hypocrite parce que tout ça qui na concours bat oyo ba tant na oloba o bo finga o pe ba ebi vérité tangu batuna Jean Goubal yo pona onani abima premier azala clair aloba Jacob J que je salue en passant moi na mo boboto na linga kepemi tant batuna pe quadra coraman ozana besoin na abima premier aloba Jacob J déjà on comprenait que déjà que donc bon point de vue na bango ezali siko bazaki membre agi bazaki mibale tangu déjà mutu soka yembi otiake neti Jean Goubala bana otia Prince mingi ba 7 kaka Prince abimi 4e mais azu ba point koleka batu nyonso bazaki na salle donc ezane l'échec abimi na 90% na abimi l'échec yango nazoloba a bossé sous dur ba bombara lumière te même na se atono et ko refléter kaka mutu oyo batu nyonso oyo ovandaki na obité na tchaekal na sale na lobane maloba mabe to na empêcher réussite na ye au salé le côté parce que aza envie a un talent na ye a bosser dur vie souki wana te et apprendre et ndepé ça est leçon na vie bachaka espoir na mutu te bachaka espoir na nzambe parce que batu mingi tant concours ebandi bamonaki kofilo mbie na jury bamonaki kake no te ako facilité bango boye te ngana bano che espoir na mutu na che espoir na nzambe donc 4e mwana pona ngesani ngapika bien esalinga bien pona yende azwa leçon donc ba reproche nyonso o basaki na concours etikale na mutu place nyonso okende ke place o balba na ngabo place o balba na ngabo aider na futur na ye to bitu bana oloba mutu tela sala bo mutu tela sa po ba vérité bimi nango kongola pimela mutu news te mais pona ngai na osenga merci na Vodacom na osenga merci na Albert Mboyo na osenga merci na batu tout pour azui visibilité ba producteur ba monier ba label et monier pourtant akende concours ngana banda otala mbongo tingana banda otala chance o azui ya komona na monde entier voilà Yemoko Prince a azui échec wana to place wana 4e place wana ndenge nini yozu tanko solola na est-ce que koki yango a supporter yango azokoka yango te qu'est-ce qu'elle est son impression? Il a supporté ça mobali a supporté yango bien et les cas nango pe après concours abeti déjà des concerts hein avec déjà des concerts abetaki na boîte auté ko beta pe na bandal na énigme donc voilà et donc pour nange sali bien ba comme ozoye pe na ba production c'est ça parce que vie esukai esuki na concours te vie ezali mutu akende liboso alors azaki na ghetto Vodacom siko esali ke no ba ebe monde entier voilà. Quels sont les projets d'avenir pour Prince avant Tokota?
ba projet na ye wana il faut tout na batu na ye ba staff na ye ba longue jambe équipe na ye ba Cresco ba Alpha ba Chéri Coco ba Pojo wana nde nga na se limiter na place à maman ozomona soki abimise loko na terrain na sala promotion po na lobelaka ba musicien na sala ba analyse musicale mais ba projet na ye vraiment il faut na staff ça va peut-être que tu auras l'occasion en retourner les bourgeois gentils. Hein, gentil kasongo les bourgeois donc balobi mingi toza mikolo na kitambo. Bana kitambo ba yambi biso na motema moko toza na kitambo wana na espace ex comet. Espace gentil kasongo donc toza wana chaque jour ba émission to bando sala wana eza base na biso eza wana. Place peut to fêter disque d'or na biso samedi kuna. Sozo ya kuna manike mabisa na bongote d'or tozui yango na nenga solo nanu mutu azwa disque d'or abongote ofali azwa tu sais que président de la République a yamba disque d'or mais oui eza disque d'or oyo mutu nanu azwa te musicien mon côté nanu azwa disque d'or wana fali mutu azwi yango félicitations tokoya kuna avant tokoma kuna mais manike avant tout bima tokota sikona ba actualité mususu et tout ça là il faut vendre nanu po otalaka tozita mulai to monani te il faut quand même to lokota nyonso et puis to kene bisona ma mususu quand on y a prochainement ils asko mikuse manike de John qu'est-ce qui se passe entre yo na Kisinjora na makambo ya Prince Babia pona ni bozali koyoka na bosali promotion ya mwana tia comme na niveau moko boye comme makambo mbongo mwana fala ya nango et tout c'est pona ni il se passe rien entre moi et elle. Il se passe rien du tout. Et puis, il se passera plus rien. Il se passera plus rien. Ça veut dire? Quand si azana position na ya tata, moi singa azana position na ya maman. Ezali bolingone mutememanga bon. Babina lo basu kindumba te. Bolingone mutememanga kuna. Donc aozala kaka na nga vie mobima parce que na botana ndeko na ye. Na problème na été na otika la rapper aux ala na problème na été ka ye moko yeba pouvoir ni nazanango na bana mais na ozala wana te na tala modire bana na ozala wana te na ozala wana te na tala ya loba mabe bana nga tanke nga loba mabe mwana été aza tata mwasi a otika la tata mwasi na opesa e respect soki amitié na place na ya ki tata mwasi po eloko moko te ezali na lobango toujours bana ba parents mobali bandeko nzambe mutaponela biso donc baza très capital pour nzambe mutaponelo obotana mobali oyo ozana camarade oyote mais camarade yo moso bingana ozana mira esa ozana ye esimbi pe elamba solo bina olata lelo elamba oyo ozana ngo mais mobali nzambe mutapona komona mobali yo lingi nzamba poneli yo etaboyi bovandi pété boboti pété malgré boluki nyonso bovandi te boboti te ozo comprendre mais aozala wana po nzambe mutaponeli yo ye oyo lingi nzamba pesi yo ye te donc ezali nzambe mutasala biso ba choix ya bandeko mobali bana ziko mobali ayaka na bandeko na ye ozo mona c'est ça donc jora aozala wana quand même parce que c'est une réponse très sage. Après on a sikoto bima po ba question na bino poser ki na puis dixine place toliaka ngulu na poisson mais na swamba goreti luvezo mami na bandi na hotel vezo lelo yo qualité ya go azara na mutema ebi Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles donc on est ensemble. On est toujours ensemble. Manike de John Aningo bonga mapendo vanda bien pour na kotima mususu. Manike na kati ya promotion à Stade de Martyrs, Manike Bouche B, ba kanelio, ba pekisio, qu'est-ce qui se passe? To eza kanda ya parce que balobi que Prince mona na biso ayembaki pona kata na eza nzembo ya fali ipupa wa ayembaka na final mutekata kai. Non, Stade de Martyrs to zawana. Nazawana. To monyo na tas moté en promotion. Nazali wana Mireille. Nazawana le 29 nazawana. Ba stratégie ezali le 12 bozala calme tozawana Stade de Martyrs ezali likolo aigle matina ngo likolo et kita le 29 Stade de Martyrs ezali musala nyonso oyo tosala na fali même ata tokuta na ba problème mais nazala ki wana nazala wana ba tokos bani tozala wana
Donc il faut na participer. Et ça te question na olobate to na vandi na sa bémission na sa promotion te non. Nga na ba stratégie nanga. Faut ba stratégie au campo biso faut to accompagner to zalaka faut to monaka zala calme na ko ba stratégie awa te bat ba Hollande yo zaka ka na bengo mira esa yaka na place tel mais les 28 ndé to aka liputa na tolo makolongulu to kuta na martyr liputa na tolo makolongulu na bangonga to minda mo mususu ba détail mususu to bo les 28 kande yinda mabe dans les 20 concert réel les 29 les 28 Olobiango. Donc boye ba que le 28 eko yinda makasi ko zala mabe mingi. Le 28 eza préparation à l'événement. Donc non ça la émission temps nyonso. Non oloba mais le 28 eza pena jour oyo démonstration et salam. Po biso total la Nzambe. To pesi gloire, to pesi nyonso. Mais to ana posa kaka drapeau ya Congo et matalikolo. Voilà. Eko simba le 28, le 29 wana. Eko simba. Et simba. Obiki ba te belé ba ozela ngo poso ke simbi te ko za mobulu simba. Et simba. Et simba ngana positif et simba. On a dit quand même ba déclaration Virginie Manga ngandeni a lobby par rapport à nyonso on a abi stade ezalaka ya bana ya wenge. Stade ezalaka ya bana ya wenge. Et puis ba nde ba beta yango ba sisa ngo posa. Bino bo lobby ke bokoka. Bokoka. Mira esa. Omoni mwasi sora lingi mobali wana lingi ete pesa kando ebi. On a mamba stade. Comment yo mwasi ko komisa tala wana eza suma kamba stade te wana eza ba injure ko finga mutu. So za journaliste biso ko totangi fasikte ngana tangi na ngai fasikte na yana ngaka boyelo ko eloko apeme uti meteo na bamba na bu na sa pe succès. Mais bino batu bosali musala yango na bik na fei. Soko zana ben oui, so zana besoin d'information kende ko tuna. Oli oya ba te disque dor wana esa lokuta au sa likambo lokuta lokuta. Vérifier information. Yango na ifasik ba tuna batinda bino te bo vérifier information. Oya kana oyo yomoko ozana ngo. Pardon. Oya kana oyo yomoko ozana ngo obandi ko finga mutu, obandi ko critiquer mutu. Wana eza motema mabe. Wana eza vraiment motema mabe. Oh mwana mwasi na Virginie en salle. Avant au finga mobali ya muninga tala mobali na yo. Wana eza susute musique toni eza motema mabe. Comment yo o ba disque d'or wana eza ya solo te tant que balobi nini société on snap so snap benga na snap tout na so fallait azu disque d'or ya lokuta snap et répondre yo parce que to comment na ba Android tout est vérifiable yo mo lobi yango. Tout est facile à vérifier. Moyen au cause sous ezalate. Si ko yo yamba mona benjur. Hein? O yamba mona benjur yo moko mitalité oza lokola ya matélé à 11. Nous sommes 11. Oui bien, on attaque les ballons. Oui bien. Émission na wi ntembo wana. Oui bien. Ezaka dessin animé ya balé. Ya matélé siko. Ozo finga ko finga ernios. Moi j'aime pas les femmes qui insultent les hommes. Tant ozo finga mobali ya muninga. Tant na koma mobali non na TV. Autant até parce que non, ne cite pas mon nom, je suis mariée, ma femme va se fâcher. Oh. Soto linka to sa challenge, ba journaliste basi batanga ba koma mbana ba otanga ti. Abako sa kaka. Yanga na pesi dambote. Mon cœur. Ote. Soki na tangi kombo ba botola ngai. Bazana bango te ya sûr nzete ya drapeau o ezake non sokozo ya bwemba moko atelemi bazana ete ya mobali e mobali we bien ya mobali e mobali oh ya pasi na bisengo dès que non so ozo benga ya ota téléphone a refoulé te mobali non so ozo benga etango benga mo allo chérie voilà ndeli kamunyo seme makofinga na ko sikoina afingi tro ya finga kakaka ya finga kakaka ibaza yena seleo ba champion ngana seleo ngana zola kinanga place na 50 na nga mozuite na mobola na futa ke 50 pour basinga ngaka $20 OK ça ni na 50 na robeta mukolo mo la bino te kasi ata robeta mukolo na biso menga na luela ke 50 eza terrain c'est kasi ya obeta po oyo
sele yo asalaka na yebi te ntango bana ne batalaka babaka papa oyo asana papa na biso featuring me ndeni papa na biso koma ofinga ye boye bakolela nini nga na oyeba ndeni tuna sele yo comme koza motema mabe na bato be motema mabe mo cru moto mo pasa motema mabe na nga bongo avant batala ya chaka photo na nga na TikTok abandi ko finga azofinga omona ocha photo na nga azofinga so ezaki na lakisa koka keno oza mwana na tikila autant mukomo tenga na ocha photo na ofinga achaka photo na nga pena azofinga azocritiquer injure azofinga na comprendre ka keno finga papa na mama na c'est ton éducation donc bon courage na ofinga mais moi na nga mukomo ta oya ofinga esimba te de John tomoni lelo tolamuki na tongo te ezaki hier tomoni musicien ya quartier lante abeli liboma lokuta lokota bela biloko na mabele tozalaki lobi na ken pia na garçon wana abengi aosenga numéro ya vie na ye moko akabelaki mbongo lokuta soki komo na ye nani mwana mobali yango nani japonais Landry japonais wana abengi ken piana allo ken tinelanga numéro mais on a déjà vidéo de tambo vidéo na tongo siko lelo na mona o abeli liboma ona tu muto abenga kilo bezaki ye to na benga ken piana ezaki ye siko akosa bongo poni kabeli amela les gens de Belette les gens ne veulent ça liboma amela les gens de Belé disque d'or wana créé ba problème amela les gens de Belé la légende babaki amela di casier ya légende yango kwiti wana donc azobela ka légende lengende bobakselanga légende encore ils rappellent bière brune légende ils rappellent goua légende bobakselanga légende amela ba légende de Belé ils a makasi pe ben oui mais la tête na yebi ata légende de Belé kasi po azoba bo légende la bière c'est quoi légende nizani babi légende moko ils a rappellé sous babi que disque moko ezobi ma légende te na yebi te nga na yebi ka légende la bière sikoyo pona yo akoko sala iloko akobeta liboma te abeti yango pona disque d'or po disque d'or esali tala ata yo moko mira esa bino bato tanga ifasiki MP Monzale Prod maison de production boya ko signer ebele tozana na France botala mutabe liboma place clé boa ezali na micro na caméraman na présentatrice na PV na na mama na bango mutabe liboma lati single ya pembe na jina propre sikoyo eloko liboma ngo sali bien pour anini ndenge nini caméra ya clé boa ezaki wana katang place ya obe ya liboma bo filmer wana lande japonais te bo filmer ye mbala moko les ata na téléphone micro na caméra bezi na mino salté hésité ata yo moko nani so mutu okute na mutu par hasard au filmer na téléphone te mutu maman clé bo olié combien et on a vu na meli ba légende de Belé single ya pembe jina bien teinture kitoko na mutu propre et puis na gambelango nani kuto mutu kuta théâtre oyo pomba yekuta kota pene na kata maya salite yo sali yango mabe ovandi kota terrasse ya bien et puis pire vieno à quartier wana mama na yo wana libomo kitoko libomo nga poni place pena kaka pif petit na nga ya quartier latin nini légende nini le aya botika ko sala boye le qui a DJ Arafat que son âme repose en paix asalaka bezi ya kokufa nde tozolo babwaza na mabele botika ka ko déranger batu oyo bazana bango ba milimo mabe vai na wana ba kishasa zana ba fulu ebele milimo wana ezoluka ba nzoto nini ekota tango bengi aoya ko banga te aoya mais liboma na yo kosi wana sambela makasi kota retraite po baoya mama bango te wana mama na bango mama na été so aza pena mama na ya mama buzoba ya okokota na ba délire mo na sa mama liboma na sa nguta mama buzoba allez combien et puis bandi kola mwana na nga moko papa tika mwana na ngai ya moto déjà ba otanga kombo
alinga ba bêtise te po sala eloko ndenge wana na kombo na il faut yandima olo baneke na pesi mutu liboma bato ba kiza na kombo na ye akangisa bango totana soko akangisa mama lokuta nyoso na kaka disque dire lo mate bata Landra zuli boma ba lobelango disque dire lo pona nini na bata disque d'or lo mate poni motema mabe disque dire répète ton ndindi makati disque d'or wana eza mystique il faut penda to kumisa fali to en tout cas to bois kele ba fleur mosusu alobi on attend ebelo ya scène na musique asepela azui disque d'or ango po mbalo to mela pe mate ya na musana so fali asali okanza ka zo disque d'or te misusu balobi te eza banaza ba featuring mtepesi disque d'or te ye mutakene na lingala na kati ya banaza ayembisa nani musicien wana lingala eba lingala te ya botika motema mabe pour une fois tokumisa fali pour une fois tant mindele ba nominaka ye batalaka fali pupa te batalaka drapeau bozala na souci drapeau na biso te nyonso ebeba ba misusu pe kuna bapesi na biso explication ya prison te ya procès te babima na 6h du matin bayimba kotesema amba disque d'or tolingana pour une fois pena pour une fois toko bete la fali maboko te na Congo Fachi notre président de la République que j'aime beaucoup le triple brassard asepeli ebongo biso ba fan pour une fois je vous en prie Zakari Abbas les mollahs de la presse congolaise l'honorable pour une fois pardon même na ba musicien bo féliciter Faliko pour une fois et loko ba musicien belé ba reva bazo yango te ti ba ke mabele mais azu yango to féliciter pour une fois mais balandi on a ma finga oui bara de que disque d'or et ya peka en octobre et on boche peka concert en octobre tondeni po to mona que disque d'or wane fête nango penam officiel aux andé le 29 te wana na ebité we na nzimite ka ebaki nzimite ya mama nzambe kaka pour nomination est-ce que na ebité peut-être yemo mukolo orchestre ayeba ke non ozwa disque d'or na tambo menga pa na ebité mais pour nga na monika ke non ba nomina qui est ba PC disque d'or oyo bato ebele ba luka baso bazwate voilà on sa liste comme tabandaka disque d'or na Congo ezalaka mutu ya disque d'or ya vrai ya Congo yango wana to ça la clair disque d'or ya vrai ya Congo yango wana to lo ba vérité disque d'or ya vrai bo certifié bo bengi penza soki snap soki snapi soki snl non ko benga kombo na ngote snap long jam snap bo bengi mbala moko ba répondre mais ça disque d'or fallait assurer yango na bisi c'est là que na snel na Gombe ya yeza wana disque d'or ya tourner disque na Gombe na snel na Gombe akina ya yeza ya yeza wana akina yo même charge ya maison mère oui raso soki azwa ki disque d'or so azwa pe ya solo eza yaye mais charge animation à maison mère eza Bill Clinton mutamema kango eza yote bana eza yote tika okosa biso tozaki wana tunga na mukolo koko okosa ba mike okosa ba miraisa taka nga natala 11 na yebi capitaine flamtil na yebi yango na yebi au pays des candis na yebi yango na yebi Chaoué gros de toi viens écouter la ya Chaoué na koko okosa ngati tozomona na kati ya wenge ajani na mukentonga ezoyinda est-ce que olandi yango yo kopesa vie na yo sur yango nde avi na nga batika ba mikolo ba ofinga na ba insanité ba misutu ba nini ba kisita bino batu bana bino basela ba iPhone 13 sikondi bofinga na bo bana batu na te po bozana ba photo excuse bozana image ba mona ki bobeta orchestre moko sikoyo mona tanga omona bongo a tu na te papa pourquoi tu te chamailles avec l'autre tonton
Et là, tu as ma finga, tu as ma soute na YouTube. Au ça l'émission, pour bêta 30 000, il faut Zamanique de John. Kilo pour nanini, n'importe quoi. Toza ko édifier bino boyoka na musique qui est liboso. Ce qui bo sala concurrence est à la loyale avec respect. Po bokoli mutu aza bébé kuna azate. Bino kanisi ndenge nga na tika ofinga po na zangi mafinga te. Po kotala tozo ke nango wapi. Ba ko benga biso pe na ba conférence, ba benga Manique de John pe ki na conférence mo na Côte d'Ivoire, na ki na Cameroun. Ba benga biso te po ba bi ke to yaka na mafinga. So tel ba conférence na biso nyonso. O ezala ba misia mikolo na oya ba mikolo kaka. Oh yo na confina intel, yo na confina inosbi, yo na confina gezma, yo na confina. Pourquoi? Pourquoi? Vous gagnez quoi en faisant ça? Rien du tout. Rien du tout. Toko tika na ba insulte te. Mboko ekende na liboso. Musique peso ezokende liboso et contribuer pe na kesa mboka mo mbongo ezokota so boki bobeti na poto oye na kesa okotisi. Obeti na mboka oye na kesa un billet à l'étranger compte double. Hein? Et contribuer à l'évolution mboka. Yusundu ratonga ba université na mboka na mbongo musique. Hein? Yango mise congolais so kokata kotonga maternelle teli koma fingeleki. Hein? Boti ko sala boyeko. Hein? Oh, la musique est là pour éduquer la masse. La masse. Bon, il dit que la masse, il y a courant. Masse à battre. Ça sert à quoi? Et dans ma mingi, ça passe comme on a que contenu congolais, ça a kofinga, kozo kisana, au kota bato ba 12. Et puis bato ba et comme ça ngata ko mutabeti mutu 12, on a que a danger. Oko ya mutema mabe. Kuna ba 12 wana ekolo. Ndenge za wana mutako osala nzembo mabe o reprocher kaka akaneli yo. Tokomi ko banga même ko pesa bino ba idée bokende liboso. Na analyse malonga pona nini soki ba reprocher yo o kanye aomona. Tangu me bino ba première batteur sala bana na biso mabe. Ya onyoko la bango ya ofina bango. Mikonza ba 12 mais échanger. Et ko changer tozali awa tozali na lutte contre le 12, lutte contre mitema mabe nyonso ya baoyo nyonso baya na mama musala oyo pona oyeba ko détruire baninga po yo otonga bonheur na yo na maya miso batu mususu. Manique de John tokomi na suka to na question asuka po to clôturer na biso to tika yo po sala mama mususu. Manique merveille rambo na mwana eza nini? Na lingite merveille pardon. Na osengo pardon na bolingo nzambe bimisa komba prince na buzoba. Kisi njora ata lembongo ya prince aza mwana na ye. Tango azwaki $600 oyo zobeta lisolo wana olobaki te? Est-ce que ye mutatinda ki okende poto sans kolaka nani papa na bino? Okenda poto na mufini ya kobatama mutu kutu a orienter yo eza ken piana mutu abana ko orienter hotel bo eza ko bombo sala bo ken piana mutu orienter yo. Bosala ka place moko ozo finga babenga kenani kisi njora ozo finga nani oyo mususu nani oya uta pa wera te oya porte parole nyamakor ozo finga blana mais bato wana nyonso tala lokute finga na blana na nyamakor afinga blana makasi bato wana nyonso bosala ka epa ya mutu moko. Eloko na osenga bino je vous en prie. Nga naza analyste. Na tika na ngapi mamba osala analyste ya ofinga. So na lobi na Virginie ndengona parce que ofinga kaminga linga bat ba finga ba mibali te. Ya mutu nyonso oyo azotia kombo ya mwana na buzoba na osilika makasi botika otia kombo ya mwana na buzoba. Concours essai ka botika ya sala vie na ye. Na oloba na mutu tout sans exception botika sala vie na ye. Et puis beaucoup freiner été botika ye asala vie na ye mutu nyonso akomodire aozala modi ye moko mutu nyonso obénir nzamba obénir ye parce que moi je ne maudis pas les enfants des autres na lire pe bana batu te maman nanga pa lire bana batu papa nanga patika la lire bana batu. Je salue ma sœur Mireille Okito motema junior Okito. Donc merci vraiment
na ningo invité nga na plateau na yo babi na puis Lixima n'est pas Djonga MP Monzale Prod maison de production tozana na Piguenyema tozana babi Monzale tozana na ingénieur na les tueurs de Lyon R9 l'imbattable na Chypre. En tout cas merci beaucoup na batinyo sur batalinga o amoni na suicier motema na place mo quelconque tia na commentaire mambo ebele eza ya oloba mais so to oloba te kaka po to tika nzamba sala justice mais tango zo sala mabe oyeba nzambe oyo alalaka ta nimbaka te aotala et puis azaka juste. Merci beaucoup na ba abonné no sur Manique de John Tokos officiel Alain Giga na Bosanité. Mamie, l'ouvreuse de moi. Je t'aime. Salon Clary Mobeti solo te cadre qui togo yambi biso ya. Si t'es salon donc toza awa toza na salon Clary. Clarim toza na pédicure, manicure, ba manzaka ya pâte. Oh pene mona na te na chasse za ana Clarim. Non, en diagonale kana Saint-Michel na Bandal, référence ka yangwana. So o moto taxi bika Saint-Michel na Bandal. Otuni salon Clarim o mona ngo kawanda ba manzaka ya pâte, massage. Bino bato wana ba Janema, Scooby-Doo yakako. Yaka na Clary mais ba longolo ba Janema wana libumwe comme à plat. Donc na ça. Ba soigner peau, perruque, coiffure, soins de visage, tout na salon Clary mais ali. Boya ebele na Bandal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manique de John pour un moment qui toko et tu peux sabiso pe sagesse bozoyoka. Boyebi que tous temps est belé, il fallait quand même te mettre moi lisolo moi moulaï pour na te meka ko sala moi ko ramasser moi information jusqu'à sika to komi. Donc ya wana ndeto zibiso moi temps mais sinon na cadre qui to tovani na salon Clary mais sika pisuki qui to bobo mona et salemi et sika wapi boyo sala manzaka prochainement bon mona manzaka nazo changer ce ko souki na changer manzaka massage pe sala maka donc vous en avez bino posé et loko ezate na Bandal en diagonale kana Saint-Michel salon Clary motuni na boulaka wana romonango kitoko nyo sele kana kitoko nyo sele kana propre. Merci énorme na sima caméra tozala ki bongo Nami Gramalundi. Merci énorme pour na ba émission kitoko zali kokoti la biso na chaîne o batwazo lela ba o sepela utape na besoin na ye o activité o nini numéro nezala ka affiché wana bozo yango bo benga elika kitoko na pesi. Merci mingi na ba onyo so ba simba rapé ba soutenir ngai ba pilier na ngai. Merci énorme bolinga mingi mingi te kombo la bine bimba mais de moi de mon cœur. Merci parce que yo mutali boso sponsor officiel zala zalara parce que so yo zate mabe zala makasi nazora moi kizunguzungu moi ki miezanga nga mais merci pour yo pesa moi reposer wana bi mikolo na betaka lisolo bongo nungi koloba te kala mingi te bo mona kombo na ye bo mona ye pe parce que maramba bien zoya bo sepela po faut pena ko madame pour zala ka bongo faut madame pour ça la biso bien. Donc abonnez-vous massivement tous ensemble na binonioso. Boya ebele bozonga musale pema kisiko tozongeli tous ensemble na bino. On se revoit très prochainement sur un autre numéro sur cette même chaîne. Bye bye.